Bonsoir partout, besoin mi cuisine Aniki TV na fongoli ba caméra na ngana pourquoi lelo j'espère besoin mon miniature wana eza ya pe balobi Pierrot Ndombasi ye moko na mama Clarisse Ndombasi ayaya bomoni sila ye moko mama konji likolo wana makambo eza bandeko na ngai esalinga plaisir natangi message na bite fona memelango ba oyanga baba kuka monde entier boyebi ke Pierrot Ndombasi aza ya biso to wela ka ete po Pierrot Ndombasi ebi ke nyoto mamisa kobenga aza prêtre Pierrot Ndombasi alobi mutema epasuki kotala ndenge avandaka na sila bisalu ndenge sila bisalu apesaka ye ba conseil ebele akoleka pona mama Clarisse aoki kobumba ngote sila bisalu vraiment oza mama o atonda bolingo ye moko Pierrot Ndombasi azoloba ngo alobi bandeko na ngaso na otala sila bisalu te aka likolo makasi on a benga sila bisalu génération en génération parce que génération en génération sila raté na be poko babanda ti lelo bano ya mike baye sila zakaka ozoka gaz na gaz fozaka sila bisalu Pierrot Ndombasi alobi so na otala sila bisalu ndenga pesaka nga ba conseil surtout pona couple na ngai baza mibale te misato te zaka sila bisalu bekami bandeko na nga nalinga na nga bolamu mama na biso sila mutu alingaka sila nga cuisine Aniki TV na kolinga ye soko lingaka sila te yo moko yebe tokotia mopandi carte rouge bandeko na Pierrot Ndombasi alobi soki azotala évolution ya couple na ye soki azotala lelo nde nzambe azomema bango na Clarisse Ndombasi mwasi ya pembe vrai chéri esala nga bien Pierrot Ndombasi abi naoka susu posa oza na camarade te camarade nange koma mwasi na nga conseillaka nga mwasi na nga bisa nga papa olata be papa osala boye papa ozongisa boye na préféra na okela mwasi na nga ke ba master te ba master pe bakozala na bango mais mère à palais aka mère à palais indie Kuzi Aniki alingaka biloko yo andeko na nga gu ekoti ba j'aime ba commentaire ça bien Pierrot Ndombasi abi meilleur camarade nanga lipasa nanga eza Clarisse Ndombasi wa sipotanga Pierrot na ba moment no boyebi ba galère lelo na otala nga Pierrot Ndombasi na komo sakane lamba na otala na komo matavion kwenda vutuka nanu esilite ezaka ke bandeli kala mingi te ya Pierrot azoya Paris eza koyinda bandeko na ngai eza koyinda esala nge sengo moko boki ko imagine te makambo aboye sila zaka mutema mabe boza bato akento sila za mutema malamu botala conseil ndenga pesaka ya Pierrot pona mama Clarisse Ndombasi mamsi umela kokwa bana nga umela esalinga bien na vie faut ko lobaka bolamu ndeko na yo faut ko reconnaître bolamu ndeko no aza na bomoi sila bisalo yeba ke Pierrot Ndombasi alinganga Pierrot Ndombasi atana benge na butu atana moya koya mama Clarisse yebi ke mamsi Pierrot kende mbangu j'aime commentaire bo partage